Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, mes bien-aimés dans les seigneurs. Na pesi biso mbote na kombo na Yesu mokonzi pe mobateli na biso. Na kombo tata Nzambe oyo bombi biso asali biso grâce lelo lisusu. Ya kopesa biso ba révélation oyo vraiment ya minene bandeko na ngai na ye na ba révélation ya minene oyo kosunga biso koyeba makambo oyo Nzambe abimiseli biso na poasa makambo oyo ebombanaki na molili oyo biso tokokai koyeba te. Vraiment Nzambe na biso azwa lokumu. Merci pour na bomo yo apesi biso, merci pour na bomo inanga, merci pour na bomo ina bino mes bien-aimés dans les seigneurs, bino boko zungolu ndenge mo nanga ya kozala na bomo iko yoka ba révélation oyo vraiment tika tata Nzambe na biso azwa lokumu. Mais bien aimé dans les seigneurs na eli biso ba révélation Nzambe apesi ngai na ba message Nzambe apesi ngai. En fait ba message oyo nazo pesa siko eza kutu même pas oyo na préparé ki lelo mais ça message moko Nzambe alakisi ngai lelo. Donc Nzambe sali ngolu na pesa pe ba message mosusu ezokende eza na lien na message Nzambe apesi ngai lelo comme eza très important message wana. En tout cas Nzamba permettre ngai ye moko lelo na pesa ngo donc yango na ye na ngombangu na pesa na no message oyo po etali na no vie ya mutu vie ya ndeko na biso oyo na kopesa message sikoyo. Donc Nzamba pesa nga lelo na tongo message ya ndeko na biso ya combattant aza combattant mobundeli ya mboka azo bundela mabele na biso azo bunda pona libération ya Congo. Vraiment ndeko na biso mobali wana nalandaka bango nalanda bango nyonso nde na lobaka ye pe nalandaka ye aza vraiment mobundeli ya mboka na biso papa Aaron kombo na ye papa Aaron alekaka na Bokoto TV na papa na biso Bokechu alzaka mingi asara émission en fait baza ensemble na papa Bokechu babundelaka mboka ensemble papa Aaron na kanisa bandeko vraiment balandaka papa Bokechu balandaka ndenge babundelaka mboka bayebi papa Aaron. Donc message eza ya papa Aaron bokoyeba pourquoi na pesi message au boye bokoyeba pourquoi na pesi yango boye eza na ba raison ebele o na peseli yango boye selon ndenge Nzambe pe apeseli ngai pe na koyoka ndenge Nzambe alobeli procéder na likambo oyo ezali motuya ezali vraiment na ndenge moko malamu pona kosunga bandeko ebele. Et puis pona kosunga papa Aaron mais eza révélateur pona biso nyonso bana mboka to comprendre makambo zo salama spirituellement. Donc message ya liboso ezali message ya papa Aaron. Et puis message ya mibale ezali révélation oyo Nzambe apesi nga ça fait un temps nazalaki kobongisa yango na lobi Nzambe permettre ke ebima lelo po et accompagner message oyo po eza babiloko moko un peu ya ba sorte ba révélation ya ba sorte moko oyo etali la guerre des étoiles. La guerre des étoiles, où est-ce que l'église, la guerre des étoiles, mais qu'est-ce qui est caché spirituellement? Penzamba pesingaï lisusu ba révélation sur nini bomba mina simaya ba liwa ya bandeko mususu o tozomona bazo tika biso bazo kende na kopesa exemple na kotina no na message te mais na pesa exemple na zo pesa ba titre na biso to partager lelo poto eba sur liwa ya ndeko na biso mona moko mwasi akufaki jeune fille akufaki boye babomaki ye je sais pas comment empoisonnaki ye na moninga na ye moko mwana moko akufaki ya mwasi mais avant liwa na ye alobaki naza komiyoka solo ya liwa na kanisa toyebi likambo wana une jeune fille étudiante akufaki je sais même pas soki aza nano élève ou étudiante akufaki et puis na ndeko na biso mwana na biso oyo imitaki frère Patrice eloko nini révélation nini ebombami na sima ya bomoi na ye na révélation même na kopesa même exemple na ndeko na biso defao azwaki même likambo azwaki même révélation mais asosolaki te yango lelo nazopesa biso révélation oyo ebombani na sima ya makambo wana makambo nazoyoba lelo mais bien aimé dans les seigneurs eza makambo moko très profond eza makambo moko spirituel donc sokoza spirituel te olandanga te o comprendre te mais ce que oza spirituel ou bien oza na posa ya koyeba
makambo e bombana spirituellement landanga na bokebi. Ce que comprendre est opposer la question. Donc voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout ce qu'on nous maman on a prié pour aller vraiment dans le lobby spirituel. Ezali makambo oye bombana oyo banguna baninga toyeba te. Makambo basala na moleli après balatisi yango nzoto. Donc tout ce que maman on a maboko tata Nzambe abatela biso. Ngai na bino oyo tozo partager message. Vraiment papa to kumisi yo. Tata Nzambe na sengi yo merci, merci, merci. Tika na pesi yo merci tika lokumu ezonga pai na yo. Merci pour na bomo inanga, pour na bomo ya bandeko nanga nyonso bakolanda message yo. Merci pour na ba révélation papa. Biso mutozala ki pamba toyeba ki ata eloko moko te spirituellement soki yo lakisa ki biso te. Olobi invoque moi je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Yo bimisaka biloko e bombana o biso toyebi te. Na kumisio pour na bomo ya papa Aaron. Na kumisio pour na bomo ya bandeko na ngai nyonso o nyonso tu papa akenda yo yebi ndenga ke akei o yebi ndenga tika mokili. C'est pourquoi tu révèles papa pour pesa biso mayele pour fungola biso miso molimo to koka koyeba komi batela pour lobi na biso to mi batela yo ko batela biso soki biso to sali attention soki to mi bateli. Na sengi yo merci papa tika molimo na yo epesanga mayele na sagesse ya kopesa message oyo o banda na biso banda ne bandeli tina suka pe molimo na ya pesa bandeko nyonso bakolanda message oyo makasi na discernement ya ko comprendre message ba révélation oyo pesi biso pe te makila na yo Yesu mokonzi e batela ngai e batela bandeko nyonso bakolanda message e batela message oyo ezala combattu te. Yo moko batela ngo o batela ngai muto oponi na mema message ekele na matoi ya bana na yo nyonso na mokili mobimba tika kombo na yo zwa lokumu tata na kombo na Yesu Christ. Amen. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Na ba message ona kopesa tika Nzambe azwa lokumu. Merci na bandeko nanga, merci na sengaka toujours merci pour na ba encouragement. Na sengaka toujours merci na bolingo na bino pour na tata Nzambe. Pour ceux qui bozo soutenir, bozo commenter, bozo tia ba verset biblique, bozo sunga ngai na bandeko mususu bazo landa bazo kota na ba commentaire. Ezo sunga kaka verset moko pesi e ko yiko sunga ndeko moko et au sali eloko moko peut-être sika yo zali oyeba kite. Tika Nzambe apambola biso, apambola bino bandeko na ngai. Donc nde na lobaki na soko tambala mona ba message o Nzambe apesi ngai lelo. Message o nazo loba sikoyo Nzambe apesi ngai lelo na butu ya lelo. En fait tozo kota lelo na tongo. Mais bien aimé dans le Seigneur, message oyo eza ya papa Aaron. Papa Aaron mobundeli ya mboka ba bundela ka mboka ye na papa na biso bokechu na bandeko mususu. Mais na mona kaye souvent na papa bokechu na landara bango vraiment. Donc le lot na lali nazaki na ba révélation mususu Nzamba pesi ngai. Mais juste tant avant na lamuka ndazo ya kopesa ngai révélation pe ya papa Aaron. Na lali nazomona mes bien-aimés dans le Seigneur, papa Aaron na nesika azali tika Nzambe apambola yo, tika Nzambe abomba yo, motema no etungisa mate po Nzambe ayebi yo bitumba ozo bunda eza noble pe muta okoka yo te. Donc tango zo ka message zala pena na kimia, zala na kimia, Nzambe apesa o kimia. Donc na lali Nzambe azola kisanga papa Aaron. Na telemi na zotala papa Aaron. Na moni papa Aaron a telemi na esika moko na libanda en plein air. A telemi. Côté ma papa Aaron a telemi esika wana. Na moni papa Aaron en fait azali na bilamba te. Azali na bilamba te, alati bilamba te. Mais eloko moko ezo sala ke awa na nyonso ezaki ya kozipa. Donc ça c'est la grâce. Nzambe muto a bombi bon mutu na ye Nzambe ye moko azaki ne logo moko awa juste devant lui
o ezaki ko bomba et ko protéger ye. Mais le nzamba nga lakisanga et que azalaki déshabillé. Azalaki na bilamba te. Sikoyo na maboko na ye asimbaki eloko moko boye, eloko ngo ezobimisa mulinga. Ezobimisa mulinga ebele. Mais le molimo abendinga na s'approcher na mon loko lezaki ou cigarette ou eloko moko na ba genre ba cigarette o ko mela ebimisa mulinga dans ce sens là. Ezaki eloko moko abongo mais ezaki penza ba cigarette normal ndenge to mela raté. Ezaki eloko moko abongo. Ezobimisa fumée ebele, mulinga ebele. Alors tant on a moni papa a rondengwana, mais il était vraiment perdu. Azaki na état moko ya malamute. Azaki loko comme si à perdre connaissance, comme si en fait c'est comme s'il avait perdu la tête, voilà. Comme si Azaki souyete. Azaki sous na état na normalité, puisque Azaki même na bilambate. Azaki pieds nus, il est complètement de haut en bas Azaki na bilambate. Alors tant on a tali ndengona na moniye na itawana mbala moko nzamba lakisinga siko tout autour ya papa Aaron makamni nezaki wana. Alors na moni tout autour à papa Aaron na moni ba policier ba encercler papa Aaron. Ba policier ba encercler ba policier o nga na moni eza ba policier o ya potote. Ya mindele te. Na moni pe ba policier neti ba gendarme neti nzamba la kisanga mingi ba militaire neti ya ba combat wana non. O balataka ba tenue tachetée wana non. Ezaki penda ba policier ya Congo. Police ya kino balataka bleu wana. O bakanga batu wana. Ba policier ya kin ya Congo. Ba encercler siko papa Aaron na kati. Bango ba encercler ye. Tant ba encercler papa Aaron na maboko na bango ba policier wana moko basimba yi basinga. Moko na moko azaki na singa na maboko na ye. Soki moko azu abwaki singa, donc singa wana lingi papa Aaron. Mususu soka abwaki pe singa wana lingi papa Aaron. Mususu abwaki singa lingi papa Aaron. Bango nyonso bazobwaka singa, chacun son tour. Singa wana ezo linga papa Aaron. Moko. Donc pour ba captiver ça, c'est une façon de le captiver. Mais papa Aaron, ngata on azotala ye, bon tellement qu'il n'était pas bien. Donc avant événement on a captivité salama, yango faut Rolanda bien bandeko. Tant avant événement on est salama, papa Aaron avait déjà perdu la tête. Azaki soussouyete. Donc il pouvait plus se défendre. Moi se défendre ezaki soussoute. Moi kima ezaki soussoute. Moi bunda ezaki soussoute. Au départ déjà mutu na ye se bebaki. Nde yango siko après bazu moyen ya ko captiver facilement puisqu'il se défendait plus. Et ça très révélateur makamna zoloba. Alors l'air na moni ndenge wana. Na la muponge nini ndoto e katani na bimi na ndoto wana ya papa Aaron. Alors nazozonga vite fait papa Aaron pona pesa discernement o nzamba pesingai. Papa Aaron so nalobi likambo yo boye ezali po biso nyonso ba mundeli ya mboka nyonso ba yoka. Ngai moko pe naza mobundeli spirituellement. Na ba prière nanga en tant que servante ya Nzambe nalela po na mboka na biso. Makasi. Naza na ba responsabilité Nzambe apesinga po na bondela po na mboka na biso. Yango nalobi nazo pesa ngo boye po Nzambe apesa nga message moko na memaki na yebisa na ba combattant nyonso ke bitumba o bazo bundeza spirituel. Eza spirituel eza ya nzoto te eza physique te. Donc faut tozala bana na nyonso bazo bundela mboka baza na vie ya prière bakangama na ye makasi po bazako luka bango butu. Alors papa Aaron message on Nzamba pesi ezola ki sa papa Aaron ke bazo luka spirituellement ke bazo luka ba captiver mais bazo luka ba captiver pamba te avant ba captiver bako bwa ke la eloko moko eko bebisa ye bako sala ye eloko moko oyo eko bebisa mutu na ye.
ou bako luka porte moko oyo ko faciliter bango po ndoki aluka ka porte d'entrée avant kota na vie ya mutu. Po nzambe alakisi nga avant ba captiver ye, ba bwakela ye basinga bakanga ye, mutu na ye bebaki déjà avant. Mulinga o nzambe alakisi nga na yebi te soki eza par envoûtement ou eza par ye moko, peut-être na nzela eloko moko boya salaka ou bango bakopesa ya envoûtement wana po asala yango po bazwa nzela kokota, po bazwa nzela ya kokanga ye. Yango na lobi biso nyonso bana nzambe bana Congo nyonso kombata nyonso ya Congo oyo abundelaka Congo na lobi lisusu c'est la deuxième fois nzambe azopesa nga message na yebisa bana na ye ba bondela bazalaka na ye tangu bazobunda po bitumba eza spirituel. Nalandaki papa nanga Bokechu na papa Aaron bakendeki na musée ya Tervure balakisaki biso bakoko na biso na landaki yango na bokebi e tangu bakomi na suka l'air baye kolakisa biso bakoko na biso ndenge bakangaki bango ndenge baplake bango na mur libanda na entrée bapandi bango makolo kwa bazofuye bango e namonaki koko na biso moko kaleson na ye ya kokita. Mais bien aimé dans le Seigneur, maye bimaki nga na miso. Humiliation tina point wana pona nini. Alors na lelaki. Et ça l'a tellement passé. Alors, mais bien aimé dans le Seigneur, zan abatu mususo nzamba ninga abalelate. Soko zo lelela nzambe likambo. Mutu mususo mona nzamba kozala très sensible. Akolakisa o makambo ebele. Alors nzamba lakisinga makambo ebele. Mais nazo pesa o nzamba permettre nga na pesa. Ya papa Aaron. Acte oyo papa Bokechu basalaki na papa Aaron ya kokende na musée ezalaki très spirituel. Tala effet esali. Papa Bokechu na papa Aaron fo ba yeba ke oyo baza kosala eningisi spiritualité. Na niveau oyo bakomi na stade final eloko nzamba yebisinga na yebisa bino yango wana bokomi na stade final elingi kolakisa ke mboka na biso ezozala libéré mais bitumba ezoya makasi bitumba spirituel ezotelema makasi yango nzambe na bolingo na ya fungolinga miso namona papa Aaron namona eloko bazokanela ye eloko bazobongisela ye po basala ye po stade oyo bokomi papa Aaron, papa Bokechu, bino nyonso ba mundela mboka. Surtout acto papa Aaron asalaki na papa Bokechu. Nzamba lobeli nga makambo ebele. Mususu eza na koyebisa papa Bokechu ye moko. Ezali très spirituel et eningisi spiritualité. Nayebi te soki papa Aaron na papa Bokechu peut-être pe bazu ba message nzambe alakisi bango makambo mais stade wana ezali stade moko final yango na tokomi na suka bazolinga bazongisa biloko il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors nzamba alakisi nga message oyo pona ko yebisa biso nyonso ko yebisa ba combattant bana na nyonso baza ko bundela mboka bakangama na ye babunda ilongo na ye babunda sous protection na ye po batu oyo toza ko bunda na bango baza bandoki baza batu spirituel ya mabe négatif yango ngai na pesa message boy po mobundeli ya mboka nyonso ayoka ndeko soko za na ndeko azali mobundeli ya mboka tamsu yo vandaka na yo kendaka no kobundela mboka te to bundaka no pembeni po baza ebele babundaka na bango pembeni babundaka na bandako babundaka pe na losambo basali ya nzambe pe misusu babimaka soki oza na ndeko oyo abimaka oyo azobimisa elongi pesa ye message spiritualité telemi makasi po tokomi na stade ya suka nzambe azoloba na ngai ke tokomi na suka donc mboka na biso ezozala libéré tokozala libéré Congo ekozala libéré oyo nzambe permettre nga naloba yango nazoloba. Alors, soki tokomi lokola tokomi pembeni ya libération bitumba etelemi makasi. Bazoluka mitu ekweya. Et soki biso tokangi ba porte te. Soki papa Aaron akangi ba porte te. Bakozwa occasion wane loko bango bazoluka yango wana. Bapoko kanga ba porte ezali ko pesa bango occasion te.
po eloko nyonso tosalaka ya lisumu yango bango baprofitaka nango. Papa Aaron nazopesa yo exemple moko, témoignage, exemple ete eza témoignage ya ngai moko. Papa Aaron ngai nakufisa bandeko na nga mibale. Na mama wana nayebaka ndeni bakufi te, me Nzambe ayekolakisa ngai chaque détail nde bakufaki. Chaque détail. O nakoki kokende nayebisi mutu tel détail nyonso ya likambo asalaki afungoli munoko. Me Nzambe apekisa nga. Alobi na nga natikela ye. A permettre nga te. Nano apesi ngai permission wana te. Alors natiki yango na maboko Nzambe nayebi chaque détail. Bandeko na nga o wana bakufa. Papa Aaron namona makambo oyo namoni na yo. Soki ozolota ba policier bazo encercler yo, bazo landa yo, bazo kanga yo, bazo captiver yo. Papa Aaron luka Nzambe. Makambo spirituels sont vrais. Monde spirituel existe kindo kezali réel. Baza na bango makasi koleka tata Nzambe te, mais baza réel. Soko pesi bango occasion, bango ba gagner. Na mona ba scène o na moni, ya liboso na moni na ke na yebisie aseka. Pour Nazandeko nae. Un prophète n'est jamais accepté chez soi. Barondi melayote. Ata ok, bazo monoka mwana bango ndeko na bango bazo seka. Aseka to vandi nazo ebise Nzambe atininga pe Nzambe atinda na imposer maboko. Azwango à la légère. Oyebi diable tanga koma kokanga mutu ndoki soka komo manipuler mutu. Eloka liboso. Mais bien aimé osimba mutu na yo. Obando réfléchir bizarrement. Azwango à la légère na minute otozoloba. Andima ngate. Asalinga ba pomo sabi wi na kosala azwe ayope. Azwe ngondingo na minute otozoloba bandeko nanga azana sama bela kufa. Yami bale ndenge moko na lota bongo Nzamba lakisinga ba policier. Après quelques jours abela iliboma. Abeli mutu na minute otozoloba mutu wane memai na sama bele. Nana makambo spirituel ebele na koki koloba ebele na ona lobité pour Nzamba permettre ngate. Mais papa Aaron kozwa makambo à la légèreté. Ba combattant tozwa makambo à la légèreté. Nzambe moko aza vivant oya kela biso le créateur de toutes choses oya kela likolo na si azali. Na ye na bondeko nyonso komema message oyo po pe lancer message na ba combattant nyonso na ba bundeli mboka nyonso. Tika tata Nzamba batela o papa Aaron nga nazo bondela po na yo ezolakisa bitumba na yo eza makasi ozo bunda pe bango baza na kanda makasi me sokito lendi na losambo bakozwa biso te bakokoka yo te. Nga nazo bondela po na yo na bondeli penza po na yo pe nazo continuer pona babundela mboka nyonso pe pona mboka na biso Nzambe na biso azwa lokumu. Donc mingi ya koloba ezali me na suki nanu wana pona message ya papa Aaron na kena message ya mibale soki tokozwa vraiment Nzambe osala biso grâce to na kokena ba message nyonso. Na ninga ina pesa makambo moko révélation moko sur makambo ezosalama ya baliwa mutu ba publier akufi lobi o akufi to monyango esalami eloko nini esalami Nzambe azoyebisanga makambo oyo depuis esalamaki me nazaki kobungisa ngo lelo Nzambe asali grâce. Nzambe azoyebisa ngai na lobela bana na ye na memela bino révélation na memela na fungola bino misu na likambo oyo. Tomoni mona na biso moko a mwasi akufaka alobi azoyoka sola liwa après quelques jours akufi ya solo. Donc a proclamaki liwa na ye moko sans yeba. Ya yeba kite ya lobi kaka mais en fait asi akufaki. Pe quelques jours akufi. Na moni ndeko na biso même des fois on na lobaki avant des fois akufa zaki koyoka basango wana bazobisi bayebisi ngo kufi batu babenge na landaki likambo wana azo seka ye moko abia ba okokanga ete après quelques jours akufi. Ndeko na biso mususu journaliste ndeko na biso amwasa zaki kosamsa na malamu maman Angelica na moni na minute tozolo bebembe na eza na se mais na moni ba publier ki pe akufa ki ba tie ba coton na zolo pendant qu'elle était vivante. Batu mususu basi babomaki ye. Na ebi vu des prières na yete mais
chose grave occasion moko epesami mama na biso wana Angelica na minito akufi na mwana na biso imitaki frère Patrice ye batiaki ye croix biso nyonso même nga tant na mona bio mais c'est pas vrai tant natali o akufi na yete mais basi babomaki ye bandeko eloko nini ezosalama na nsima na version spirituelle nazopesa biso yango spirituellement mpo nini mpo nga naleka na makambo wana makambo ezosalama wana eza masolo te eza par hasard te eza spirituel yango tozomona yango ezolata nzoto ekomi ya solo ngai moko après quelques années tosi tokoli boye komona kokutana na mwana classe na biso akala na kimokolo boye toyambani vraiment oza azokamo ndenge nini oza vivante azotunanga bonga na bio naza vivante ne abi mais biso bayebisaki biso ke okufa biso tolelaki yo ce n'est pas vrai azoyambanga pona nini mokili eza boye bakende koyebisa bango ke nga na kufa nzambe azwa lokumu mais quelque temps après nzambe azolakisa ngai na ndoto nde batiela nga maladie il fallait na kufa na nzela maladie ya cancer na loba likambo na ebele nzambe alakisi nga décrire nga pesi nga ba détail donc soki pona nzambe wana te nde lelo naza na bomoi te ntango mpe ndeko wana ayebisaki ngai wana na bandi nzambe abandi kobenda ngai sika vert ye na sosolaki yango malamu te donc soki nakomaki na vie oyo naza nango lelo ya losambo te ya prière te nde nazala so na mokili te mpo basi baprogramaki yango na monde ya ténèbre basi bazwaki nga basi bapesaki nga maladi moko mpo il faut raison ezala yango nde nazoba mpo na papa on faut baloba belaki mutu akomaki boye nde akufi il faut une raison bandeko oyo ndenge tomoni basalaki bo bapubliaki bakoto na zolo mwana wana mwasi alobi azomioka sola liwa akufi ezali mpo na monde ya ténèbre basi babomaki ye spirituellement sakufaki basi bazwaki bango bakoti bango na banzungu bakatikati bango balie bango na monde ya ténèbre bandeko toye bango ke nde toza boye tozotambola na mokili oyo na explikaki eloko wana me na explika yango malamu te na video moko tozalaka soki oza na nzambe te ozotambola na nzambe te oza deux oza double oza moko na mokili ozotambola normal ozolia na yo ozolata na yo ozobima na yo mais yo wana kaka basala yo doublir oza na monde ya ténèbre kuna na monde ya ténèbre basalelaka yo nyonso bango balingi yango nokomona moto mosusu alobi namonaki yo obimeli nga na butu namonaki yo mari de nuit namonaki yo ozolanda yango obomanga yo ozokamwa yango wana babengaka kindoki soki okamwa oyebi te eza inconscient mosusu mpe ezalaka conscient mpo na nini mpo ozotambola vide oza na protection ya nzambe te alors bakozwa yo doublir na yo nzambe amema ngai na monde wana nalobi bandeko nayebi makambo spirituel na niveau moko ya likolo mais nakoki koloba makambo mosusu te mpo nzambe apermettre ngai te namona bisikana na visita bamonda namona na bato nayeba kala namona misala basalaka namona babilamba nde batongaka bacouture bauniforme naza na barévélation ebele oyo nanu nazwi ntango ya koloba te baprison na bango nde bakangaka bato mutu nini asimbaka fungola boye toyebango ke na famille baza na mutu asimbaka fungola baprison spirituelle famille na famille. Alors bato wana ndenge bakufi nzamba permettre ke tomona ndenge bazo proclamer bazo déclarer liwa na bango na mokili après quelque temps bakufa pona nini po spirituellement basi babomaki bango ekoko zala olukaka na yo nzambe osambelaka na yo okotaka na yo prière ou bien yo moko l'air moko sambe l'air moko zongi na ona mokili l'air moko sambe yango bible ezobisa biso tiède oza tiède kozala tiède kozala tiède wana yango nzambe alobi akovomir yo pona miso ya nzambe oza na protection te poza tiède tant balukaka nzambe à 100% yango wana bato mabe baprofitaka so bamoni ozoboite na vie na yo ya losambo na relation na yo na tata nzambe
alors bato wana basi babomaki bango déjà eza eloko balingai basala nga moko basi bazwaki bango bakati bango babomi bango nga na mona mutu o na moni na yebi aza na mokili nzambe amemi nga aza na monde wana nasi na loba yango bamakiye ye batie basile batie balatisi ye soki ndeni mais c'était vraiment comme neti poupée moko boye doublir na ye bazosalisa ye makambo bazosalisa ye misala ya mabe bango wana nde komona na butu abimeli yo bango wana nde komona bazotinde bamission ya mabe mais ye na mokili bozomona comportement na ye bizarre et se comporte bizarrement aza pe na vie ya losambo te donc moyen azala protéger eza te bazoutilize donc baza baélément oyo monde ya ténèbre autilisaka sikoyo nzambe na bolingo na ye akoko bando pesa bato bandoto ayebisaka bango tala bangi baboma ye tala azokufa mais yo ozocomprendre te tala ningi akufa yo ozocomprendre te ozwi yango à la légère soki tomoni bamessage ya bongo baye koyebi soki moto akufi tomoni yo okufi na loti yo okufi ndeko kozwa yango à la légère te bondela mpo nango surtout soki omoni moto azosalela yo kaka bamesi neti bavideo ndenge eza ta mosusu na bareseau sociaux ebimi bongo ndeko boya yango yebake spirituellement basi bakangaki basi bakomplotaki basi basalaki nyonso ta mosusu eza ndeko amemeli yo message te me nzambe apesi ye message po apesa yo donc soki ozwi kaka message ya bongo bondela mpo nango bondela mpo nango kotika yango te konéglige yango te soki onéglige yango oza na vie ya prière te ekolata nzoto ekomi réalité puisque makambo nyonso ebandaka na spiritualité ebandaka na monde spirituel kuna esalami nsima na moi ekomi ya solo na moi elati nzoto esalami bato bakamwi eza mpo onégligeaki message banégligeaka ndoto ezali bomoi na biso ndoto banégligeaka yango te ndoto nyonso ata eza ndenge nini eza na signification eza na ntina oyo oloteli yango banégligeaka ndoto te voilà mes bien-aimés dans les Seigneur na nani ayebisa biso likambo oyo tokeba ata tomoni ndeko na biso ata tomoni mutu toyebi ata tomoni tozwi message na nzambe biso moko ata ya biso mo personnellement to néglige yango te mpo na monde spirituel ese salami osi okufaki basi basalaki balie yo etikali kaka na nzoto osala accident asalaki accident kufi okende obota akendeki kobota kufi osala bo asali bo akufi makambo nyonso eza spirituel nyonso eza spirituel baliwa ya naturel oyo nzambe alobi okufa ezali oyo nzambe alobi nazwa mwana na nga ezali oui liwa naturel ezalaka mais so tomoni makambo ya boye ezobima baproclame liwa na yo yo nano okufi te il y a quelque chose derrière ça eza na likambo eza na nsima nango voilà mes bien-aimés dans les seigneurs na ngai nabetela biso napesa biso révélation oyo nzambe apesi nga sur la guerre des étoiles mais namoni ekozwa biso ka mwa temps guerre des étoiles oyo eza na église na bamajaja mpo babi batangaka kombo na bango te ya bapaster nyonso ezosalama eloko nini ezosalama na porte ya nsima basexe oyo bazosala ya nsima naza na bamessage nzambe apesi ngai nakoya nango bandeko na nga mes bien-aimés dans le Seigneur mpo napesa biso yango na ngai napesa biso nanu message oyo eza accompagné et puis so totali eza accompagné na esprit de mort ata oyo batieli papa Aaron papa na biso Aaron ezali accompagné na ba esprit de mort po après mutu kobela eloko nini osala ye ide na bango ezali teke batika ya vivre eza accompagné na ba esprit de mort donc ne ba ndeko bazali kopesa bango ba message wana ko proclamer biloko wana ezali esprit de mort mutu ebombana kisima nango basi ba bomaki ye déjà au départ bazana ba tactique ebele basalaka ndenge basali papa Aaron babelisa ye bakota na nzela moko boye ndenge baningai basala ye mais comme nzamba révéla on a que papa Aaron akozwa vidéo oyo akobondela poza mwana nzambe na mona ndenge babondela ka nzamba pambola bango makambo azosaleleki minene mingi nzambe vraiment azala na bango abatela biso nyonso mes bien-aimés dans le Seigneur to sosola makambo oyo tolamuka makambo spirituel ezali réel makambo spirituel eza ya solo
tolamuka mes bien-aimés dans le Seigneur. Soki Yesu Kristo na biso azongi te na koya kopesa ba message o nzamba pesi ngai ebele ya mboka na biso mes bien-aimés dans le Seigneur makambo ya minene na lobi tokomi na suka tozozwa délivrance ya mboka na biso Congo. Spirituellement c'est salami etikali ka physiquement to lembate na mabondeli tika tata nzambe apambola bino na ebisi bino na lingi bino na bolingo nzambe bo kabola message bo pesa babundeli ya mboka bo sambela pona bango to sambela les uns pour les autres. Et de toute façon Yesu Christ na biso il revient bientôt. Vraiment bolingo nzambe tateza na biso. Au revoir.